En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans votre nouvelle émission La Voix de la rue. La Voix de la rue, pourquoi? Puisque nous voulons faire parler tout le monde, nous voulons que tout ce qui s'est dit dans la rue justement soit commenté sur ces plateaux. Voilà, pour parler de la politique que provoque notre pays aujourd'hui, la RD Congo, j'ai avec moi Bishop Tchatumba. Bishop Tchatumba, bonjour papa. Bonjour papa Eurotech. Alors aujourd'hui, c'est encore un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bishop Tchatumba, Tolandi, campagne vraiment, et presque à l'américaine, total côté à opposition, bazaki na ba avion, côté à il y a majorité ba avion. Voilà, donc tout basali va tourner mboka mumba ya Congo de manière à ce que bango tout va briquer magistrature suprême. Mais na katiwana tout le monde va proclamer qui moko na bango Etienne Félix Tshisekedi. Mais proclamation wana il y a résultat ils a contesté na autre camp. Moko ka muto andimi Shadari andimi que non, voilà, on a perdre dans une déclaration au Sanate na fan na kona ngai dans la échéance prochaine. Mais Batola Mouka, représenté par leur leader, M. Fayoulou, il y a le but de Ngaïnde, il fallait qu'il y ait Nakatuana, les médias internationaux, Koti, et petit pourcentage nango, Basango, Otokansi, Bangonde, Bazana Katambo, Kapona, Okata Makambu, Pona, Chakimia, Baepe, na moto na bango appelé ici, mais Basango, Nakatuana, na Obisoto Landi, to ebi très bien, Nabino Pebo, ebi très bien que Basango, Bazakana, le roi observateur. Un observateur, c'est celui qui est appelé à voir, à suivre un petit peu l'évolution des choses. Et puis, à la fin, seulement, à ça les rapports. Mais, bah, ça, on va dire, bon, tous les gens, bango, tu as Seni, va proclamer résultat. L'air va proclamer, toujours piéger bango. Ceux qui va proclamer résultat, où ils sont conformes. Il y a pas urne était conforme, mais aussi conforme, na résultat, où ils sont bazaki na ngoté, c'est que va tricher. Na moi, lelo, na si ba sango, ça dit chantage, bon bobi misa ba résultat, bon bino de bo ça la rapport to ba o bozana ngo te soto boto c'est la bino, mais au final ça on va yo ça résultat contraire il y a oyo Seni a déclaré qui. Donc pour na basango 5 na ba société civile, donc c'est à dire que la Mouka muto ba gagner avec leur leader. Mais sikoyo to komi wapi, est-ce que basango basala ki musala na bango ya solo avant vraiment tokota na masolo ti na moi le place ni tokomi na problème à bon, c'est bien nengo sali résumé dans l'ensemble. Moni awa biso to vande ki congolais azaki na posé lo komoko to seki koloba bitumba ya congolais ezaki alternance to seki na ba quand ya alternance lokola biso dosi na quand ya bato balingi élection té babi ke basala ko élection na occupation té na kati ya mboka eziki kami bali biso tozana mundu kité tozana mbongo té tout ce que nous avons est un cerveau na biso na biki quand monsieur bandi ko tozana bango na combat bango de biso za bato minuki biso occupation il faut que des codologies systématiquement tout moment batinoso to tche bango na stade to kati bango mitu to kati bango mitu to zi to tumbi bango tozi lokolo toti na Rwanda, tozi Mobutu toti na Uganda, tozi maboko toti na Burundi, to Pwanzi, to Bomi, tozi mboka wana tobandi ko diriger yango. Bito kene elwana tibito za bato abiki, za ba démocrate, za bato a non violence, to kene malembe, ate ko zibiso combien d'années suka to ko asphyxier bato yo na ba marche na biso, na ba pression des rues, to le bisabango, to réclamer élection. Parce que ce qui est élection est salami. Moto o ya quand il y a pouvoir. Ata bako linga tricher. Ako bako zana somo
puisque échec na ye ekozala ya soni ya kokamwisa mokili bakokoka te bazwa ata komo ya candidat na bameka komba meka ta mokeke a gagné ata na 20%. Kaka ndenge tozaki koloba siko bango bisi biso clé moko clé na bango bisi ba machine à voter biso na kana biso opposition to bisa ngo machine à voler siko ba bisa ki machine wana po ete machine wana isala ke opposition iboye kokende siko lokol biso tozali na anticipation Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe habité biso machine ezala te tozoke d'élection. Si comme la beaucoup biso opposition to ne kami balé to na kaya bato bi ke machine soki bomunika ka machine na muto ina machine na muto azoko battre machine na ndako batie machine na machine ya ngomoko botumbi wana opposition komi kami balé. Ah d'accord, OK. Yake soki bokutika ka tata wana to mama wana o ya machine na mutu o ya zako tiene no machine bobeti boji machine ya ngomoko botumbi yango. Si je suis papier bokomi numéro 4 Fayulu Madidi bobwaki na yirne pour nanga akende kotanga ba papier na biso pour te bisike to machine na yote mais biso to lobike machine ezala te to ken élection sikoyo pouvoir lobike candidat na ye asa candidat ya machine nanga lobike élection na ye soki machine ezate e ko sa de mati to ken élection. To comme une élection wana biso ba tolobaki ke ezala machine ezala te to gagner élection to gagner yango to moni mosi to abimi alobi ke bato yo bandimaki machine bazui temps ya ko préparer élection ya ko préparer ba témoin na ba bureau de vote mais biso ba to boyeki machine to zui temps ya ko préparer élection te ya ko préparer ba témoin te biso tondimi to kende ko boyi côté élection to zita ko za ba témoin te ya ngone tango to komina mokolo vote lokola 80% ya campagne na biso ezaki contre machine to zitante ya ko préparer témoin te ya ngonde lelo to zini ko mériter sori ya échec oyo ezali biso moko échec oyo e wuti para biso puisque to kwa ki ko gagner élection te contre machine oyo to boyaki côté le machine to bonaki pe Fayulu atelemaki na Paulette Kimuntu aza journaliste ya mwasi ya Kinshasa aso to le candidat numéro 4 abiki ngana kozala candidat ya avec machine te ngaso ki machine ezali kutika kozala candidat ya élection avec machine te c'est pour que kotiki déjà confusion na bango sikoyo lokolo baseki kozala campagne moto bango moko ya pembe tata na za mundele aza meti comme on Olivier Kamikato alobaki ke soki bokuti machine wana botumbango pe to kotumba yango pe machine etumbami prophétie ne kokisami ta machine etumbami na tongo nango Fayulu candidat numéro 4 ay ko ndima machine déjà qui des jours 4 campagne ici c'est là qui presque parce que c'est qui tourner munene ay sik batuke soki bokuti machine botumbango yango ekomi ke mokolo élection salami ba programmer élection ba publier yango ba kokaki ko gagner té parce que basiki na ba témoin té basiki na ba PVT bango ba se rabattre sur les observateurs la Senko ba kende ki na élection comme des observateurs ba kende lokola ba témoin té puisque na loi électorale lo baki ke ba témoin ba kozala issu na ba regroupement politique na ba parti politique ne ba kozala na ba témoin en dehors ya ba regroupement politique na ba parti politique ba tunyo ba tikadi kaka observateur observateur na témoin différence c'est ça munene puisque témoin a kozala ti kota la misu pe a ko contrôler ba PV pe a ko poser signature. D'accord. On se comprend? Oui. Ah oui. Et puis a kozala ba résultat à côté na ba centre de compilation na bango. D'accord. Mais biso to saki na ba témoin et puis to saki na centre de compilation. Ba témoin besoin de ce résultat et à ba PV batini na ba centre différents centres de compilation na biso o to saki ya cash. Mais bango batu ya la muka bazaki ni na ba témoin bazaki ni na centre de compilation
Au moins déjà. Bazali na témoin na ba bureau na. Parce qu'il a un observateur. Et puis l'observateur sur 175 bureaux de vote, parce qu'il a 40 000 témoins. Alors, bien sûr, tout ça qui. Parce qu'il a 40 000 observateurs. Avec les 40 000 smartphones. Oye utaki nyambonga makila ba congolais. Oye utaki pa Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a tiré que mongo basango 40 000 smartphones. Mais pourtant que ba bureau de vote c'est 175 000 bureaux de vote éparpillés dans la République mobimba. Mais biso na ba bureau de vote c'est ça qui na témoin. Et puis témoin na biso à ce qui confirmé PV a tini image na résultat na ba centre de compilation na biso. Mais la mouka c'est qui n'a ngoté. La mouka a ce qui ni na centre de compilation. Mais c'est là Bishop. Donc c'est-à-dire que ba portable oyo ya mouka. Non, il y a 5 ans. Au bazaki na on a 4 minutes ba photo ana ba image au ba on tinde la 5 ans. Est-ce que et croire qu'on s'est rapproché tena oyo ba non si goyo ba smartphone na bango. Et ça qui déjà mémoire carte cible mémoire na bango mémoire disque dur o ezaki na katia smartphone ezaki déjà na programmation na ngo kombo ya Fayulu yango zo bazo réclamer 61% wana pour avoir 61% tala tango nanga iko publier les résultats final provisoire alors que selon le pourcentage il y a participation à l'élection et ça 47% sur toute l'étendue 47%. Yango Zomona, Félix, Oyo bureau élection provisoire, a eu 38%, Fayulu a eu 34%, Oyo a eu ce qui fait ce qui 17%. Puisque participation, c'est qui 47%. 47%, ça faisait 18 millions quelques. Il y a des participants, il y a élection. Ce que Moutalibi a eu 11 millions. Selon le résultat de Bango, il y a 5 ans. Selon la compilation, il y a 5 ans. 11 millions. Et ça, est déjà au-delà de 50%. Au-delà, il y a un papa qui passe à 61%. Il y a un petit mi balé. Tant que vous dites que non. Ce qui, Bango Moko basui, sur 18, basui 11 millions. Oye, Tikali. Sur 18, et côté à 7 millions. Sur 7 millions, ça les répartitions tempo. Bah oui, on a 38%. Bah oui, on a pourcentage, je peux savoir les coco ratés. C'est compliqué, bah on moko. Bah zongi, bah c'est rabattre na 8 millions. Bah on moko on a PV na bango. Na requête bango qui côté à 5 ans. Bah qui côté à la cour constitutionnelle. Bah pesi na requête mi balé. 11 millions, requête mosusu 8 millions. Quand bango moko batu ya la muka. La muka oui. Oh ba ke kopé ça. Ouais. Puisque moko ezaki ya la muka musu ya 5 ans. Il y a 5 ans. Mais bango lokol parce que na eloko moko te ba ke ko se référer kaka na 5 ans. Bazu ya 5 ans kaka. 8 millions na 11 millions. Alors selon nanga na expert na bango na seni. Ba 47%. Tant que ça la répartition ba pourcentage selon la participation et mon dit que ba ça clair. Na donné final. Oui, c'est la cour constitutionnelle. Mais Bango est compliqué, Bango. Il y a un différents pourcentages. Tantôt 61, tantôt 58, tantôt. Bongo Sikoyo, Bango a 61, 58, 62. Mais Oyo, Banan va payer ça pourcentage. Oyo, les médias internationaux, ils ont affiché là. Ah, Yangonde, Basango. Basango, Baoyo, Basoki déjà Bongo Moïse Katumbi. Abe Chole, Abe Utebi. Basoki déjà bon Moïse Katumbi. Baye nango balé. Babiso Moïse Katumbi qui est occupé au Congo, candidat non sont gagné. Alors bango basadi, basu ba résultat na bango wana. Oyo cour suprême a senga ki bango. Puisque cour suprême a senga, bino basango zolo bake, boyebi c'est lui qui a gagné. Boya na résultat na bino, na ba PV na bino, to comparer ba preuve na makambo seni apesi. Bango ba boyi kopé ça na cour suprême. Cour constitutionnelle, qui copie ça, na média. Puisque M. Fayulu a dit candidat, il y a peuple congolais. Fayulu a dit candidat, il y a des multinationaux, il y a des balkanisation, puisque Fayulu a dit pour la balkanisation.
na ba militaires nationaux. makamona to boya ki en to taxaki nani ba Rwandais. Ah voilà. Puisque Moïse Katumbi aza ici à ba Rwandais, ayina ba Rwandais. Yango muni baye kanjina ba boycott, ba boycotter élection. Ba zouate, ba luka cacophonie, toke dans la transition. Transition c'est ça que 2 ans de transition, Fayoulou a changé constitution. Bah proclamer d'autres élections, Moïse Katumbi aye. D'autres élections, tout le monde va dépenser les salaires, mais vraiment, on a 2 ans. Est-ce que vous en entendez déjà au Samsala, pas bon Samboka? Est-ce que vous allez vraiment obtenir ce qu'il faut pour organiser l'élection? À moins que. Moïse Katumbi a un bon, il a fait ça caca. Il y a Fayoulou qui pour gagner l'élection à diriger Congo. Il y a qui pour le cacao. Et puis, Bazongela, lors de raisons, na Ibandeli, Moïse Katumbi a zonga, na Jean-Pierre Bemba. Alors, c'était chemin na bango. Il y a aussi compliqué bango que chez moi on a échoué. Toketi na suka, c'est comme ça que bango preuve. Église catholique la bika ça na preuve. Il y a boya nango. C'est comme bayi nango te. Mais oui, d'accord, bayi nango te. Mais tout le monde a quand même la mouka par Fayoulou. Ba déposer qui preuve na conseil constitutionnel. Tant ba déposer preuve na bango. Dans cour constitutionnel pardon. Ba moni ba preuve na bango ba pesi. Et ça dit ba PV signé anonymement. Et ça n'a pas signé, mais a comboté. Il y a mis balai. Et ça n'a pas été. 3. Bah, carton de son bail en plénière. Oui, mais c'était des preuves. Tout le monde qui est en plénière, bah, carton. Quand on va faire la carton, bah, côté, journal de Lima, journal Limoja, bah, Bible à témoin de Jova, dès tourner la carton, parce qu'on a dit Fayoulou. Bah, déco. Fayoulou. Fayoulou basango makabu Fayoulou asali biso. Pardon. Bakato wana, bakato a jaune wana. Et ton qui na Bible, na Bible a témoin de Jéhovah. Église avant ba qui on va fondre qui Ah Fayoulou, on sait biso mo pona nini. Soldat du peuple, soldat du peuple. Soldat, ngai ko tona sembla ke zala yo. Mais ta la fabrication fabriquer biso. Oyina bakato bususu David, bakato bususu Zenda. Ba Bible a témoin de Jéhovah. Journal ya ilima ya kala. Na ba imoja ya kala. Na ba palmarès ya kala. Des trucs dans ma carton. Omuni sikoyo. Ba carton des zones ka. Na yo ba msusu ba lobi o non voilà na ba omoni ba journaux oyo ba aventure oyo ba tozo ta kala. Ba tente les kwaku. Les kwaku et tonde ki kuna. Mosekonzo na ebi. Ba tente. Abana sala ngo. Oui. Siko yango moni ba carton na izuri kana bitu ya ba avocat ya Fayoulou. Ba so sala ko na ba mimpo et pourtant bato ba yaki na ba fungula ki ngote ba funguli ya ngote parce que parce que ba yebeke na minute wana cour suprême juge ba côté de matemba ke no fona ba carton parce que na poste image wana pour banque de kopesa na oya yango moni tangu image wana ki bana moko ba ke na oya. Comme si on a étape Oya bakena olukanini puisque requête ezaki na niveau il y a cour constitutionnelle. Il fallait base la résultat et puis ba contestant ceux qui ba confirmer qui résultat ya na Oya. Voilà. Le là coach il y a Moïse Katumbi comme on est Kagame. Le là pareil à Fayoulou. Comme on est Kagame qui est le président ya Oya. L'exercice ya Oya. Et puis bakene ki na Oya voilà. Bakene contacter UAT. Bakene contacter les individus présidents génocidaires. Donc nde bakutana ki wana ezaki conseil ya Oya te. Et ça dit ba contacter les individus présidents. Individus présidents ya Brazzaville. Oyo comme on est Sassou Nguesso. Plus de 30 ans de pouvoir. Plus de 30 ans de pouvoir. A Kanga Général Mokoko a tient en prison. A changé la constitution. A mis un mandat à Vandi. Soutenu par François Hollande à Lobakike, Denis Sassou Nguesso a une autorisation à contacter et à consulter la population naïe, à changer la constitution, à se représenter. Soutenu par les Français. Génocidaire Kagame a changé la constitution naïe, a gagné 98%. A vu opposant naïe, a kangi, a tient bloc. A vu maman naïe, a kangi, a tient bloc. A mis 98%. Soutenu par la France. Puisque France, ça qui échange. Kagame a dit que bon peut se OIF.
azu mushiko obo apesi na OIF oyo azaki ex ministre des affaires étrangères akomi na francophonie sikoyo France asengi na Kagame lokolo yo opiyaka Congo ozana basoda na Congo na dingo pesa ngai Congo Kagame andimi na kopesa Congo en échange yango nde bazoki Moïse Katumbi bapimeli ye kovalider candidature na ye bapimeli mpe kovalider ya Jean-Pierre Memba bayi kozomba mariorité na bango banatie masque foyulu nenga sekwana alati masque bapende obi bapende bapende basaka na mingi na chikapa basa bandundu mingi basaka ba masque bato balaka masque apende belungu masque apende mu mutu mukuse mais soko lati masque akumi mulai nde balatiki foyulu suko beti mbataka na kidiba bu bokona bayo Moïse Katumbi bimi bokona Jean-Pierre Memba bimi bokona Kagame bimi katine foyulu ko panza na kanate lelo kaka ko panza pour les 19 puisque lelo nde bazoko valider candidature ya Félix Tshisekedi lelo na cour constitutionnelle foyulu katina ye alati masque bapende Azana Kagame, puisque Azane agent de balkanisation. Ba pesi mission wana. Ya on est aye et échoué. Ndinga ba ki contacter sur Kagame. Kagame a joué na Congo. Loko la président ya OIAT. A joué na Congo comme individu club ya haut niveau ya Afrique. Qui tolandi vraiment masolo ozoleka na ba internet Kagame azoya bako suspendre ngo même sur ndenge zana bako zala 1+3. Donc c'est-à-dire que alors mission vraiment il y a OUA bon tout ça groupe point à part sur les alavements OUA atindi bango OUA côté ndate OUA azali organisation il y a les gouvernants les présidents et les états africains bah ça l'organisation ba pays africains ba benga OUA maintenant Union africaine alors Moussa Nango échange, libre échange, il y a bien, personne ne l'air bien, na entrée de l'État africain. Donc un petit peu comme UE ici quoi. Voilà, comme l'Union européenne. On se comprend. Et ça fait que, président il y a UE, a dit, chef il y a État T. Donc à ça décision mon. À ça des décisions de chaque État est souverain. D'accord. On se comprend. Alors, mais il y a contacter l'UAT, il y a contacter les individus génocidaires. Bah, oyo, bah, c'est des génocides dans Bango, pour pas continuer le génocide dans le Congo. Alors, bah, j'ai candidat dans Bango, comment on est fait le bâti. Pour aider Bango. Mais Batindi Bango na Congo, tout le monde a qui élection na Madagascar, bah, contester qui donc, bah, Tamboli. Tout le monde a eu à qui na Madagascar. Ah mais c'est pour vous dire. Gabon, Tomoni, Jean-Ping a réclamé Tina Souka ngam na gagné Bongo Zongi na Togo la même chose. Paul Biya, Tomoni a tout. Na Tchad, pareil. Mais pourquoi na Congo? Non, na Congo, bato basa na Congo basa ba malfaiteur. C'est un groupe de mafieux. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Memba, basa ba groupe de mafieux. Ils vivent des business décents. Baseli Baja ba multinational. Alors multinational ça n'a représenté principal comme on est Kagame. Si ko basu ba marionnette na bango comme on est Fayulu. Batie na Congo pour aider na bango na organisation. Ba yene na Congo. On se comprend. Yango ne ba contacter bango. Iya akoki ko ya ko s'ingérer te. Yango moni conseil de sécurité a balayaki. Makambo na binono Congo ezali état indépendant souverain. Et comme ça, on a eu un landate. Vous comprenez? Tout le monde la SADC a compris. SADC a dit non, beaucoup de macambo, ingérence. Il y a un état indépendant. Vous comprenez? Tout le monde, Afrique du Sud, à Témilki, France, Kounan na conseil de sécurité. Habitez France, beaucoup de macambo. Tout le monde, Chine a terminé le bango. Tout le monde, Russie a terminé le bango. Habitez, c'était un état indépendant. Zimbabwe a terminé le bango. Abi ça été indépendant. Mais ba génocidaire au 5, ba yiba groupe wana, ba yino ko basana candidat na bango, ba yiko ça la pression pour pas continuer le pillage à Congo. Ba yete que ba yiko aider Congo té. Mais na kamo sikoyo.
biso toza bato poto totambola pour contre ba génocidaire wana pour c'est la cause ya Congo balère na biso ezeli bato wana mais lelo Fayulu azo senga na congolais batia tapis rouge pour Kagame azoya pour ya kosala intervention alors Kagame azoya kosala biso kendeki na Rwanda kosala intervention to kendeki na Rwanda kosala intervention kutu ye akangisa ba opposant na ye mais en Afrique lelo Afrique mobimba toza na un président modèle à bas présent lelo tina minute on a solo d'abord comme on est Joseph Kabila parce que Joseph Kabila à la face du monde mais Joseph Kabila au critiquer au Boma et Pemi mais puisque Bariba que prophète quand il dit des choses il accomplit alors bah qui n'a pas changé constitution bah ton image a changé constitution bah ben du coup Fayulu mais j'étais tellement mouton bimbi bah ben soldat du peuple pour te miquer. Il y a non de vision constitutionnelle. Non à l'article 220. Et ce qu'il faut y le bouton, ce qui est à la tête. Babiti n'a été. Mouté vim. Alors Kabila a habité. Besoin qu'on prête l'intention à changer la constitution. Donc Kabila lobby n'a qu'à se représenter dans la troisième mandat. Bah oui, ah comment? Alors bah la fois c'est mon que dans Coco Tate. Il y a bien pourquoi? Constitution et lobby. Et puis il y a le barinette de toute façon. Ah le barinette. Ah outre il y a que comme ça. Un journaliste français, Moko réponse. A-tu dit que, monsieur, tu vas te représenter autant que non, madame, est-ce que tu as lu la constitution? Kabila a vu la constitution, appelle si journaliste. Abi va bien lire la constitution. Constitution, le que je ne veux pas faire le troisième mandat. Constitution, le mais yo makabozo, mais yo tout wapi. Quand français, le gros parce que déjà là-bas, j'ai un bango caché. Kabila a changé la constitution, Kabila a fait le troisième mandat, alors qu'il y a l'élection que ça na mbongo na biso moko to ko defa moko ba tout pour ba ko na ba to biso président oya ko ya aba ko sanga mbongo ya ba élection abi to sala ngona continuer le congolais donc il activement que Congo ça na mbongo Kabila akokisi maloba na ye mais papa attends boyimbo loko ndi mata mbangu na ye ezate que parce que muto azé ennemi na biso to boye makamunyo so alobi parce qu'il a dit il a fait alobi en wasali do cette élection ton ministre président de la République et Kabila a terminé à le dire que le président élu, il aura tous les pouvoirs. Avec tous les généraux. A dit que chef Nabidouye, commandant suprême, Félix Tshisekedi a présenté Bango. Pour ce qui est cour constitutionnel, Abadé qui barricade à Fayulu. A dit que les anneaux n'ont venu. Il n'y a pas de preuve. Allez, on va confirmer les lots le 19. Mais pas présenter le roi président, mais alors. Oyo bande ko mitu na ezali bayeba réellement ekoleka ndenge nini puisque lelo un président akokoma na bokonzi azana parlementaire azana sénat. Il y a les parlementaires les mieux élus. Il y a Vital Kamerhe, il y a Christian Mwando, il y a papa moko ya Kivu Boye, Mwandosima. Il y a Bochab, il est le président député aussi les mieux élus, il y a Moussabasa 5. Et puis nani oyo Fumumpa nani Fumumpa ya oyo azali na oyo Fumumpa ya Kikwito ya oyo azamuto ala moko oyo bazana ba Fayulu Fumumpa. Alors les mieux élus baza 5. Alors premier ministre akozaka Vital Kamerhe nde akoza premier ministre pour l'application ya vision et projet ya tu sais qui dit, il y a un peu de foufou, il y a un peu de kwanga, il y a un peu de sécurité, pour que tu aies déplacé capitale des zones où on a Kinshasa. Tu sais qui dit, na Kamerhe. Kuna na est, nous sommes au Rwanda. Bana est, moi je vous biso, tous ya kuna dit au Rwanda. Parce que tous les gens ba fidèle na nous, ba kuta biso, adef na nous ba kuta biso. Ba mai tu kuta ba mbonzo na moto pesa na nzoto. Nde tous ko déplacer. Ba kan kokolo, ba kan tchatch, ba nyoso ba na mura. Déplacement qu'on a ici parce que le côté de mes amis parce que pas et puis tu dis que moi d'ailleurs ce soka j'ai un diplôme d'état pour à une armée. D'accord, service militaire et non alors ndeko na kanti oyo lobi bandeko ba olanda biso ba ilandi na bokebi mais eloko ezoka msabiso ezali que na ndenga bato mukanda mabongisa mizo sala que vraiment nyonso eleka bien. Vraiment structuré, ça l'a très bien, ma base ça l'a bien structuré de manière à ce que Mboka est tambola. Mais Mboka est tambola,
ndenge nini soki unité za te lelo tomoni ndenge nini bandeko mosusu batelemeli bikolo oyo atelemeli ekolo boye oyo atelemeli ekolo boye makambo tobosana yango déjà na ntango ya Mobutu me makambo ebimeli wapi na ngai nayeba vraiment esika nini trouble ebimi na kati ya Kinshasa mpona kopouchase baluba non puis baluba basali nini moto azali à la base eza bato mibale premier moto azali Honoré Ngwanda moto akotisa haine wana contre les baluba mais a travaillé quand même na Mobutu travaille Mobutu mais atikali na eloko wana lokola moluba ya munene aboteli bango mosui na Mobutu donc atikali na kanda wana yango kanda wana akotisa bana osa bangala plupart bana bangala yo moni babokecho basalaka ba video kufika baluba basa bana bangala za bangala bangala lokola basa wana aibike bokecho aribike soki Congo ebongi musala na ye akozala chef ya parking ya pirogue ina libonga ba pêcheur na mbandaka ya ba boîte nyonso kuta ezo sa ba pêcheur nyonso ya mbandaka tango baso na libongo chef ya parking ba ba kula nyonso sa na poto ke za chef ya parking mais puisque ça na poto ya sala ta formation te ata formation à cuisiner à salate parce qu'il fallait ça là ay batako ay ko ta ko lamba abouine ya ibi déjà que Moïse Katumbi a payé 500 € par semaine. Il vit de ça bien. Alors il y a Rosala président, il y a Mabongo, Nalibongo, Madaka, tant que besoin de pirogue, pêcher, tant que maman, le chef du bongo. Oui, sans que ça les récolte, il y a mon comme on est beaucoup. C'est tout ce qu'il va faire, le reste de sa vie. Il y a aussi un Kanda, Azana 500 €, il y a Ophélie, Moïse Katumbi a payé. Si on côté Kango, Kanda Nango Yangwana, bakotisa levir na haine. Il y a peuple kasayen na mitu ya ba Congolais. Ba ndeko na ngai baluba, bato bandundu, ba Congo, Bangala, bazaba tuza bandeko. Tata bo moko ekolo bo Mobutu akufeli yango 32 ans. Abebisi jeunesse na ye poto za la uni. Moto akoti susu semence wana ya tribalisme ezali Fayulu. Puisque Fayulu, de par sa vie, à sa tribal, ce qu'on t'a dit, visage, c'est un kanda. Il y a un débat, na Vital Kamere. Vital Kamere a bien mon ami, mon frère. Il y a son fils na kaka. Il a l'insulte facile. Il y a un bateau sur la semence, il y a fallu, facilement, ma fille n'a pas tout. Tant de bateaux sur la Namuka, parce que la tendance à finir. Pourquoi qu'on finit? Ngai, je crois na Martin Fayulu, soldat du peuple. À ce qui est tambola, na tolo na ye, a tie Fiji, ya papa Tshisekedi. a uta pays TPS hein. Auti, basa ba de so basa, auti na Isoras. Depuis wana, union sacrée de l'opposition. À ce qui déjà kuna. Yango ye a ce ko tambola, a tie effigie papa Tshisekedi na katatolo. Da tambola kanango. Yango de bafuta ki ye député. Parce que ye na parti na ECD. Ezaka na député mon kaye. Yango sala ba député mibalete. Ako sala mibalete. Bombalo. Ye a sala alliance na congolais. Bombalo. Député mokoka ye. Ako ye ko de député te. Bakuta ti. Ba moto ko be député na ECD. Ya kanga ribike ye abike eside na akokozo député mibalete ekopanzana poids ekokokate faut ka rezela raye asa député ye moko eside c'est pour dire que tant Moïse Katumbi akuya azuba député na ya azuba député na ya rassemblement na ye azuba député na ya AR na ye azuba député na ya dini Misatu ya MK Jean-Pierre Memba, j'ai député de MLC. Il y a qu'on se retrouve nulle part. À sa place, aucun n'était. Pour ça, ça. Plateforme, de toute façon. Plateforme est confiée. Na minute, Moïse Katumbi a tout soloba. À sa qualité que. Bah, vous avez déjà un téléphone, quand tu sais. Pour ça, ça, pour ça, à sa libandate, à côté de ma solo. Assister même à la prestation de serment. Il y a Tshisekedi. Mais tu as place à féliciter, bon, de toute façon, ça va à féliciter, tant qu'on va confirmer, pourquoi à féliciter, parce que ça n'a choisi. Parce que pour 20 ans, c'est comme Moïse Katumbi, à ça, les gens, 52 ans, bah, qui ça, 20 ans, il aura 65 ans, 75 ans. Et ça, il est belé.
à risquer la pression mongo ici. Il y a un gens payent même barbi. Ah, dans une prison, dans ces 10 ans. C'est maintenant ça, sous 20 ans, 30 ans, sans pouvoir, dans Koufa. Mon candidat bango. Mais pourtant que Félix Tshisekedi, il fait la politique de m'étendre, tendre la main. Baza bande konabiso, boya. Dites la biso c'est que tout le monde bitumba, namboka, maboko bapaya. Tokoma na Congolais na biso kombo na ye tumba, kombo na ye Katumbi, kombo na ye Madidi, kombo na ye nani akoma na Congo. Yango ne tozo réussir. Ndamba exaucer prière ya ba Congolais. Apesi moi namboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout y poids. Alors, Nangaki Naïba n'a évité ça, on s'est posé quelques questions. Naïba un petit peu régime. Régime, c'est semi-présidentiel. Semi-présidentiel élection. Semi-présidentiel, Ngolobake, pouvoir, ezali na parlement. Vous comprenez? Ezali pe na président. Semi comme na katikati. D'accord. Tozali totalement présidentiel, tozali totalement parlementaire. Toza semi ndambu ndambu. Parce qu'on a siko batozo bang que non, le roi est dans le parlement, ce qui est dans bon, sauf Nengo Tiko. Voilà. Expliqué tout à l'heure, mais sinon, ceux qui est à 50-50. Toza 50-50, toza totalement parlementaire. Que le Parlement a décidé, non. Parlement, toutes les décisions du Parlement sont entraînées par l'ordonnance présidentielle. C'est le président qui met l'ordonnance. Pour décision parlementaire et comme officielle. On a un livre officiel, il faut l'ordonnance loi. Ça qui dit tu sais que il y a la puissance, tu sais que il y a un président protocolaire. Et ça, on a en Afrique, ça, on a en Afrique. Et très bien, ça, en Afrique. Attends, Sarkozy a comme président de la République. À qui n'a Russie? Patrick Poivre d'Arvor, journaliste, à Sakani na Sarkozy. A dit que notre président, devant le président russe, était comme un petit. Malamoko azana no kuna. Patrick Poivre d'Arvor, c'est 20 ans. Allez, balongoli. Ayo kana soute. Balongoli a commis koko mubanga. Basakana kana président de la République, chef de l'État, basakana. Chef de l'État, chef de l'État. Basakana no chef de l'État te. Bako se yote ufanya na kono. Ah, tala, Kabila kusana pouvoir. Oh, bazo sana Kabila kusana pouvoir boy non, Kabila. Non, Kabila yem dans de diriger. Kabila go diriger te, azan chef des armées te. Chef des armées s'appelle Tshilombo Tshisekedi Félix, président de la République démocratique du Congo, selon la Constitution. Bako se noté, Kabila kusana na Sénat à vie. Attends, tu sais que je dis, tango, à côté qu'on cesse, qu'on a la fonction, à cause de la Sénat à vie. C'est une loi votée par le Parlement. Nous avons un seul président qui doit représenter le pays, Liban, qui engage le pays, Liban de Pénakat. C'est qui a l'ordonnance. Bako se binoté, ma camazo, qu'on se bino na batu bazali, en panne de positionnement. Oh, à cause de la présidence protocolaire. Oh, à cause de supplier Kabila. Oh, je vais là, il y a un babinet, c'est lui balai. Mais ce qu'on supplier Kabila. Kabila nommé, tu as ordonnance. On tient premier ministre dans Kabila. Tu as ordonnance pour qu'on en fonction. Pour l'ordonnance, c'est lui qui va faire l'ordonnance. Comment on a l'ordonnance dans Maboko? Azo supplier yo motoza na ordonnance te. Pour yo penser ma ministre, ya mawa. Na motoza na ordonnance. Naza na signature. Signature des ana Kabila te. Signature des ana Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a l'ordonnance loi. Mais parce que sont Congolais a commis que, oh, président protocolaire, tu sais qu'il dit Kaka, Azad président protocolaire, tala, ou a des gens politiques, il y a quoi? Il y a Batouazana Kanda. Donc, on a un bandeko. Donc, comment kende na suka ya masolo na biso Bishop Tatumba na tondi obotondi pona ndenge ozala toujours présent pour nous répondre na mituna na biso bato ba Rolanda biso susu longtemps na Bishop Tatumba boyebi ke yazali mwana ndaku na tangu likambo ezali to kimaka mbangu lombangu pona koyebisa Bishop Tatumba yaka opesa analyse oya yo na ndenge oyebeli makambo yo na ganti na moi ya lelo eloko ngana kosenga na balandi na biso ezali boyokani puisque biso nyonso toza bana ya Congo totika ko yinana totika ko bunda totika mboka na ifo biso nyonso touti na bapasi tozaki ba privilégié bazaki te nyonso tozaki na pasi toyebi te
oyo lelo bako confirmer na cour constitutionnelle et loko ni na ko sala botike la chance na baninga nyonso puisque Congo eza biso bato tozana mboka bapaya na anti na oyo bazana posa ya ko poser candidature pour comme député ya comme président de la République. Porte eza ouverte pour tout le monde. Mututo asali campagne sous na makoki mais totika koyinana oyo ekolo boyende ezalate bandeko na ansi surtout aussi elozo ezali ko mema biso na mibunga mingi ezali ko tanga tozo ata muke ya ko se renseigner ya ko tanga pona koyeba makamuni nozeleka na bapaya lelo bapaya mingi mikonzi ya libanda même ya mboka pe ba comment ko pesa communiquer par les Twitter tant yo koti na tweet omoni ba réaction na bango puisque mi bakenda ba Facebook te ba zobeleki trop mais tant ke kuna oyebi makanisi ya mutu na mutu même ceux qui ba journaux totanga mingi te mais totanga ta internet mais buto ebe sigani ni il faut que les ba d'information puisque sinon to sambouiller toko bomana Congo na tikali pe boye bana na biso surtout sur to libanda bana batika na bamboko yo bazonyoko na bango na bapaya tolingi vraiment Congo toyokana botika mambwana ndena yokaki ndeko mo akomaki non voilà bino de toute façon toza boye so oya lingite abima kende libanda voilà donc biso nyonso zaba na mboka to sungana to kangama eboke oya yebi ko sala akitana kina kendo sala na biso atona poto oya zana na kata mboka atanga classe aiba que non mkonzi ko akozala na changement ekozala même si changement ozala 2 mois après 3 mois après mais oya koya yebi que charge ya musala ezozela ye nakati pona lelo na ansi tokokutana ka na ansi tous les week-ends tokozana o esika pona ko analyser puisque makambu na ansi makambu bandi tokotikela ngo tante toyeba évolution ya makambu ndenge nini ezoleka na Kinshasa na pesi vraiment merci na bandeko nyonso balandaka biso bipai na pesi mbote na ba soldat oyo babundaka na internet na pesi ndeko moko mama Nouch Kantumba na Belgique donc azali mobundi munene donc na remarquaki bitumba na ye tushaki ngai donc vraiment nzambe aza na yo na pesi moi base na ngai pe na moi base na nga o ba soutenir nga na sima donc na pesi bongo Francine Moulouza na pesi mbote sikanini ozali moko ya olandaka Erotech TV na mboka Liège pesa bandeko nyonso ozana bango bisika moko mbote ya yo yango wana na pesi Titi Moulouza na kati ya Londres na kati ya Newcastle donc na pesi mbote na ndeko Papi Moulouza vraiment ya bino yango wana bino batu bo salaka keno bo encourager ngai vraiment musalo na kena on liboso et voilà donc ozape na batu onyoso na otanga Francine Titi Papi bazali ba fan club ya Bishop Chatumba Bishop Chatumba kenda wapi donc Bishop Chatumba yeyo bino nde bosala base donc merci beaucoup na pesi vraiment mbote lisusu na ndeko Jean-Luc Tchunza de l'association Jude en Belgique vraiment yayo yangwana nzambe a batela yo a peso santé vraiment ngolo pour vraiment obtenir puisque masolo et bandi. Merci beaucoup na technicien na biso lelo kombo na ye beaucoup kama comme on a le messager Galate à la caméra. Merci beaucoup messager et à très bientôt sur votre TV.